Mbote na bino nyonso ba bozolanda ngai mbote bonjour bonsoir balandi nyonso oyo ya Canal Kin, ça dépend na heure oyo bino bozolanda biso na magazine na bino Ngonga Plus magazine oyo ezoyela bino ba information ya vrai vraiment na ba source oyo ezali fiable, ba information oyo eratakate. Voilà, sans plus tarder tozokende bongo na lombango na ngambo ya ba député Kinshasa moto pays lisusu to ebité na ngambo ya ba député provinciaux batomboki basiliki balobi contre Ngobila ba ebité so kotangisa na makofi ningi batangisa na kama makofi na parlement kasi bango basiliki na Ngobila na ba député oyo ya ye balobi ete bango ba député nationaux plutôt bazali na kati ya libungi parce que pona bango bazana raison ete Ngobila a BBC mboka Ngobila BBC Kinshasa vraiment likambo ezali affaire moko à suivre penza balobaka ete banzoko soki bazobunda matiti nde yo kakapasi est-ce que likambo eko affecter petit peuple te likambo oyo eko bebisa makambo mosusu te na misala na ya bandeko misusu po bao bazotambusa na mosala ya Kinshasa bopeto na nzela ya Ngobila. Vraiment tozosenga na bakonzi vraiment bozala large vraiment boluka tozosenga penza lisungi na bao baza mingi penza likolo bao bazolandela makambo oyo bolandela ngo na ndenge ya kimia pour que biso matiti toyo kapasi mingi te likambo ezali affaire moko à suivre pe ya kolandela de près ezapina likambo ko jimele tolanda. Bandeko babolingo bozwi likanisi to libaku ya kolanda biso na ngonga oyo ezali déclaration ya ba député ya assemblée provinciale ya Kinshasa membre ya Union Sacrée. Totelemi liboso na bino awa pona koyebisa bino boye makambu oyo bandeko na biso balekaki na TV oyo tolandaki pona koloba ke au nom ya APK pona kotelemela makambu oyo bandeko na biso ya ba député national balobaki na makambu oyo etali ville ya Kinshasa. Na yango biso tozali contre bandeko wana na ba propos na bango batenaki. Pona nini? Pamba te na mission na biso constitutionnelle tozali kosala mission moko na biso na ba député national. Mais na ba député national. Mais na bango mission na bango ezali plus molai koleka o ya biso pamba te biso tosuki obe na ba ville oyo tozali eli o to bengi province mais bango bazali na mission nationale ezali kotala ti na ba province nyonso y compris Kinshasa. Ça veut dire bazana miso ya kotala na Kinshasa po bazali ba député national. Et alors na constat na bango basalaki balobi makambu nyonso oyo population ya Kinshasa azali ko décrier. Na yambo ete biso ba député provinciaux to saisir na opportunité au bandeko balobi pour que to lukato bengisa nani azana responsabilité wana ya koyeba ko bongisa biso ba député to bosani musala o boponela ki biso o ezali ya kosala mibeko ya ko contrôler bato bazoko sala pe ya ko voter DJ ya mboka na biso ya ville na yango bandeko na biso bomonaki balekaki wana lokola babosanaki mission to toyebi te soki bayebaki mission te bakomi bango moko ba porte parole ya gouvernement provincial oyo ifalaki bango batala pe ba contrôler eza pe ndenge moko kaka na même occasion oyo esengeli na biso ba député to contrôler balongolaki ndeko Nero Mbungu bolandaki bino solokola biso ndeko Nero Mbungu azalaki na kati ya gouvernement wana na exécutif wana provincial adénonçaki tout en état à l'intérieur mais kaka bandeko na biso ba député obo koyeba lokola dynamique Ngobila nde basalaki lolenge nyonso tu na ndenge batindaki bango basala na mutu azwa assemblée provinciale ya Kinshasa en otage nde basalaki po ke balongola mwana mboka Nero Mbungu esuki wana te pamba te bokoloba me bino bosalaka musala nini po na interpellation nde kona biso Mike Mukebai nazasi bolandaki asalaki question o tobengi oral avec débat po na kobengisa chef ya exécutif ya ville ya Kinshasa po aya koloba na makambu nyonso bandeko na biso ya national balobi boyebi ndenge esukelaki ye
mbangu balongoli ye humilité po babwaka ye na justice akende kosamba totelemaki wana te mpo na bocomprendre makambo eza koleka na Kinshasa. Ndeko na biso moninga na biso Magloire Kabemba tosalaki déclaration tosalaki tournée tokendaki kotala bakonzi ya ba institution misusu po totalisa bango pasi nini tozali komona na assemblée provinciale ya Kinshasa ndenge nini tozala ba difficulté ya kosala musala na biso na ndenge elongo bani sima ya bokutani na bakonzi tosalaki déclaration wana moto asalaki yango ezali moninga na biso Magloire Kabemba o to signaki yango biso nyonso mais lokola ka tosalaki déclaration nde bakamati ye lisusu batindi ye dossier akende kosamba tozozela kutu balongola humilité na ye po yango ekomi habitude na nyonso wana ntango totali tolobi boye Kinshasa ezali mboka oyo ezali banda ya Kongo te ezali mboka oyo réalité nango toza komona toza koloba te ke tokondane tosala boye non toza koloba réalité ezali mwana nyonso ya Kongo ayebi ke foule ezali partout banzela ezali te nayebi te na exécutif mbula mibalo basali soki nzela nini basi basali o ba inauguré to beti maboko balobi nzela kingandi yango esi esili toyebi kaka ezalaki na balancement babandi kosala banzela mais kino ekosila toyebi te toza komona banzela mususu ya 300 mètres balobi durée de travaux 24 mois lelo baza kotalisa biso na makambo nyonso eza koleka wana balobi non badepute ya Kinshasa basiliki na makambo oyo mwana mboka Jean-Marc Kabundi alobaki mais mwana mboka Jean-Marc Kabundi azali président ya institution tango alobi parce que azali eli ya Kinshasa lokola biso bavota biso na bango mokolo moko na kasa moko soki biso toza na compte à rendre na Kinshasa lolenge pe bango bazali na compte à rendre na Kinshasa na yango wana pona koyeba kosukisa tozali kosenga na mwana mboka mokonzi wa ekolo papa Félix Tshisekedi Tshilombo atala miso na ye na Kinshasa pamba te Kinshasa ezali miroir ya Congo Kinshasa ezali kitalatala Kinshasa ezali siège des institutions Kinshasa ezali la ville qui donne l'impulsion à travers toute la République soki lelo Kinshasa ezali ko refléter image oyo tozali nango eke tobombi koloba ezali mawa pona biso moko c'est que tolingi ko changer yango te il faut ndima pasi ya tonga pour que maladie na yo esila na yango to sengi na mokonzi ya mboka ye moko lokola za garant ya institution garant ya bon fonctionnement ya institution atala makambo ya Kinshasa bien asala même lokola salaki po aboma o babengi FCC cash biso to ndimi kokota na dynamique ngobila wana te to ndimi kotikala na kati ya union sacrée pamba te ezali vision ya mokonzi ya mboka oyo eboyi makambo nyonso tu ya médiocrité esengi tosala mosala na ndenge esengeli merci tosuki wana. Honorable Désiré Mbondi wa Mbondi vraiment aza kosilika makati ya selon ki makasi atomoki pona diplomatie ya likambo oyo gouvernement alandeli penza de prêter selon ye alobi pona likambo ya ndeko na biso Joël étudiant obabomaki na mboka ya Inde vraiment alobi ekoki kosuka bote ekoki kosala mabongo te yango wana penza lelo ngonga ezobeta ngonga plus ezobeta na ngambo ya Désiré Mbondi wa Mbondi pour que aloba altele melape atalisa biso est-ce que likambo ya ndeko na biso o eza likambo to lekisa boye parce que eza sosote eza mboate pe eza pigeon te o babomi kasi eza mutu kutu na mikili mususu apoto toyebi ke so babomi pigeon babomi mbwa mutu kosa pe prison parce que aza être vivant likambo oyo eza likambo ya kolandela de près pe ya kojimele penza na kati ya ngonga plus tolanda babomaki congolais congolaise étudiant babomaki bomata congolaise esalemi kaka na Inde te esalema na Congo Brazzaville esalema na Angola esalemi na Bangui esalemi soki na Zambie RDC ekomi lokola ba congolaise na ba congolais ata na Afrique du Sud tokomi lokola zamba ya mboloko ya simbiliki oyo alingi koboma abomi oyo alingi kokanga akangi oyo alingi kosala asali kobanda maréchal Mobutu akenda une seule fois Mouzé Kabila amekaki na oyo aye esalemaki na mwa lolenge mosusu mais mwa molimo yango ezalaki na ye soki ezalaka maréchal Mobutu biloko ya boye mpe soki lelo ezali Jean-Pierre Bemba président ya république makambo boye esalema te
ce qui est salami par inadvertance pour la bavure policière des alaka na mokilimo bimba il n'a que se répéter vraiment il n'a que se reproduire ata mokete oyo komi lokola maseki c'est tellement révoltant ezali kanda pe pasi na motema ata kokosola okomona tete babengi ambassadeur ya Inde oyo ezali awa to barapele ambassadeur na biso azali na Inde azonga te aucun acte diplomatique fort aucun Congolais comme eloko pamba Congolais comme bololé mpese nyama. Et c'est ça qui est le problème. Le problème est à ce niveau. Identité. Il y a souveraineté dans biso, et ça les sur la place, et ça sur le sikate. Mawa, Sony, passe. Et voilà, les paisibles citoyens. Moi, jeune garçon, baza kosa bana kibolole, bozo bana ba pasi, kokene kolanda kasoki banini bazwa ki wana zoloba. Ça c'est rien, ça c'est rien, c'est une expression de pauvreté, expression de misère. Mais le problème persiste. Agent ya lac oyo wapi et comment lelo Congo Airways ba agent na bango ya kala oyo il fallait bazwa ba indemnité de sortie na bango pour que ba kende kopema bazwa retraite na bango na kimia balaka makimbongo balaka ki bango mbongo balaka ki bango mapangu et comme jour ya rendez-vous pour bazwa biloko na bango et comme li bango ndoto ya baba ba espoir nyonso ya calcul nyonso o bazaki ba papa lopangu te ba koma pe ba papa lopangu vraiment et ko ina mai et comme li bango ndoto ya baba ya kokamwa makasi ezali ke ba papa on a kata kotomboka na bango makasi eza na papa moko penza lobi ye aza na kanda na niveau o ya silikeli batali atambula na bango te batali atabambulo bango basali na kati ya mosala o te na kati ya lac alobi ye penza soki azwi matata ponyo akolia ye na musika to de près ye akolia na ye penza ye likambo o eza likambo ya somo et comme likambo ya pasi pour que parce que kindoki na yebi ka bandela bango na justice te likambo eza likambo moko ya kosimela na kati ya ngonga plus tolanda. Journal lelo tozalaki na ye jeudi passé oyo tozalaki na bino awa ayebisi biso toya lelo akoluwe babis tokita sur le terrain mpo bakabola lopango wana mardi abengi alobi ke bakoti réunion akopesa biso position ndenge basoli na réunion alobi eloko moko te rendez-vous lelo jeudi biso toyeti tobengi ye na ntongo ayebisi biso azokoma da quelque temps ti sikoyo azoya te nde moni bato nyonso batelemi awa bato nyonso baya na mbela na ye mpo biso toza maboma te bango nde baza wana esi bazolela balopango bango nyonso badirecteur banani na ye bosko bango tu esi bazwa mosusu bakomi kotekateka ngo balinga koteka ekomi lokola chantier na bango batikelaki bango héritage na bango batekaka biso tomoni clarité yango totelemi ti lelo biso toye depuis tokomaki awa ti sikoyo bosko apesa biso ka baexplication ebelebele tokomia depuis 6 heures tosi tokomaki awa akisa na bakonzi na biso wana soki opesi moto a rendez-vous eloko babengaka rendez-vous elingi koloba nini siko bato batiki kote na bango na banzala na bapasi na bango baye mpo ndenge yo obingi bango kasi depuis 5h30 tomoni yo te
yebisa biso tokosala ndenge nini soko tosali mabe awa soko tosiliki awa bino bokoloba bato yango basali mabe bino boza banani biso toza banani bozo vivre bien biso leso lewa hôpital eza te ata moto akufi bakunda te alors bino bozo mona biso banani etangi biso tosali mosala na biso bofuta biso bomonike kompani eza te bokamata mbongo na biso bopesa biso makambo esili ya bopia longo nga nakoki kobakisa awa biso bajean laki toye awa mpona deux choses mapango na biso na de compte finale na biso bapesa biso mbongo na biso tovanda depuis 2011 bapesa biso pension bato bazokufa bato bazokufa bajean laki bazokufa me bazokunda te alors nous sommes censés tozwa mbongo na biso mpe mapango na biso ntango bapesi biso lupango bapesi mbongo totongi bandaku tovandi na mabota na biso yango na poto biso toza awa toza na poto mosusu te relance etali bango etali biso te biso toza na posa ya mbongo na mapango na biso bapesa biso lelo voilà oyo biso tomoni pasi papa tomoni pasi na kati na kompani oyo tolali butu moi surtout ngai première qualité nazokolala butu moi na kusala musala oyo bakulero oyo nyonso to ngai bato oyo baye na sima na biso pas même 2 ans bazolo bakende biso tuliaka na bayaki kusala bongo te bayaki po basala escalier te na kati na compagnie lelo bakukisimbula boni lelo bakumi banani na kati na compagnie papa yo sali combien de mbula na compagnie ngai bando 73 nazali bato oyo baye sima biso tuyaki po tosala carrière te lelo bakukisi combien bazali banani na kati na compagnie kumbuna oyo alubaki ke ngai na yi kusala carrière te makiese ayikoyiba mbongo yende mutu akuma antete ya kompani awa alubaki tuchaki ye azala sindika biso tobuyaki biso kuku kuzala sindika te ye sindika abaluki siko ya kumi antete ya kompani biso tozomona pasi tukufi ye mutu ya kusinie mikanda bakunja mboka biso tolobi mwana oyo boyo bali mbongo ya kompani oyo surtout matata mponi nakubanga lisutu te surtout matata mponi ata ndengi nini matata mponi ndengi ya salaki biso isika nyonso matata mponi akutambula na kati na mabele amataka dikolo kasi soko na se matata mpono azali na kati na se nzambi akulie ye bapesa mbongo na bino mbongo biso toligi mbongo mwana oyo pe azali mwana président ya république tatane ya moni pasi na kati na kompani oyo ye pe azokotambula na kati na kompani oyo siko ya alinga balukila biso apesa biso mbongo mbongo na biso batu makamba batu pangu itali makiese na lo alama oyo mwachimango oyo tala binu nyosho bana binu yibi Enikima n'est pas l'époque ya président Mobutu. Abuyaki matata mpona. Babuyaki matata mpona akoku azali congolais te akoku kuzala na kati na mboka na biso te. Ali akabiloko na biso na njo. Babuyaki président Mobutu aboyi alibike ifazala. Lele balungwe bakena na parlement. Shikoyi na parlement shiko bakendaki. Nani président azali se président. Shikoyo matata mpona azalaki au Rwanda. Biso moko na kati na résidence awa na résidence azalaki na kati na résidence wana shikoyo matata mpona ayiko balukila biso matata mpona mbongo
Voilà tokomi na suka ya ngonga plus na biso ya mokolo ya lelo na bandi penza bosepeli makasi pe bokosepela kaka parce que biso tokosechaka jamais elongo na ngai falo no matondo la fille du maréchal wa komemelaka bino toujours ba information ya vrai na kati ya ngonga plus parce que na canal Kin ba information eza toujours ya vrai vraiment et puis fiable et puis tokolembaka te na lobi bongo merci beaucoup na ngambo ya technique na sima ya caméra bongo po bozwa bilili oyo ya kitoko pe elengi ezali ndeko na ngai Sardou Dimbu vraiment yenda opesa biso ba image oyo ya kitoko makasi boy et pourquoi pas aussi un grand merci à mon chef vraiment Puris Pembele, un bon tonton simple et propre. Voilà, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Ngonga Plus ne vous décevra jamais.